Tusama. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa mtata nzambi wase yo ntwadi wa mtata mwanda wa velela bika kwa masikilanga munaito tuko ya kwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wa velela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pitata mulimo santo. Lelo ezali ni mkolo na inga. Oyo nyonso oyo abengami mondimi andimeli nkolo Yesu pe tata Simo Kimbangu ayebi ete mukolo oyo ezali nde mukolo tata Nzambe apemaka pe asengi yango biso nyonso tobengami bandimi topesa yango mobimba na yango epai na ye kosanzola ye na banzembo pe kobenga ye na kati na mabondeli esika nyonso lingomba tata Simo Kimbangu ekei toza na bangonga na biso pamba te mikili ekeseni oyo ezali ete ngonga na soki ekoki esengeli tokota na ndako ya Nzambe kolanda pe koyoka tata Molimo Santo alingi nini mpona biso na kati na Yerusalemi tolandi matei na biso pe mabondeli na biso na kati na banzembo pe na kati na mabondeli pe oyo ebongasimi na papa pasteur ndenga otikote ya biso oyo euti na mukanda na tata Nzambe. Lelo yo esengeli ete yoka mungongo tata Mukonzi ya Bule papa Simo Kimbangu Kiangani kasi elobamaki na batata kanda papa Kisolokele papa dia lunga na pe papa dia ngenda kontima ete mikoleko ya na ntina na mpasi oyo moyini azali kobongisa deuxième colonisation kasi tokoki kobunda etumba wana na ntango wana biso tokozala te bino moko bokomona mae oyo ekoya pe na mutambulisi oyo okotikala na bino papa Kisolokele alobi na papa dia lungana ete yo moto kotikala landa kaka bonne marche ya lingomba. Papa dia ngenda kuntima alobi ete maso matikali na maboko ya papa dia lungana bolanda oyo ya koyebisa bino. Papa Mfuma Mbanza papa dia lungana Kiangani alobi ete mukumba munene pwete kinya eya na kati na mokili mobimba pe na kati na lingomba botonga nanu Yerusalemi soki botongi Yerusalemi te mpasi na bino ekosila te kasi soki botosi botongi Yerusalemi bongo ne bokomona ndenge nini kinya ekokotela na mokili mobimba pe na kati na lingomba tango wana bokamwa te
batu ya ndenge na ndenge bakoya na kati na Yerusalemi pamba te lobiko nde ezali awa. Papa Mfuma Mbanza, papa de Alunga na Kiangani, ye wana atiki Mukumba na papa Simoki Mbangu Kiangani. Biso nyonso oyo tobengami bakimbangiste oyo tozalaki na ntango wana toyebi oyo esalamaka kuna na nkendolo na le 17 janvier l'an 2001 pe le 16 août l'an 2001 papa de Alunga na tiki biso oyo esalamaka na le 17 janvier l'an 2001 Mukumba ya botongi Yerusalemi epesemelaki na papa Simoki Mbangu Kiangani. Ikambo nyonso ekozalaka na témoin oyo tozalaka na ntango wana tozalaki ba témoin ndenge nini papa de Alunga na pesi Mukumba na papa Simoki Mbangu Kiangani. Mama Mwilu témoin ndenge papa Simoki Mbangu azwaka musala na 1921 biso nyonso toyebi histoire. Mama Mwilu atuni papa Simoki Mbangu tango nyonso okosololaka na se apongi nani yango kolo Yesu ye alobi nini azopesanga musala ya kotambusa mokili na pesa kinya. Mama Mwilu abangaki te ayebisi papa Simoki Mbangu kobanga te na kopesa yo maboko po likambo nyonso ekubandaka na kati na ndako. Soki na ndako oyokani ezali te ozali kopanza sango ekozala na biso mpasi. Tomoni ndenge nini mama Mwilu asimbaki musala pendant 1921 kino 1959, le 12 avril 1959. Na likambo oyo ya papa Kisolokele, papa de Ngenda, batemwe pe bazalaki, toto zalaki. Oyo ya papa de Alunga na papa Simoki Mbangu Kiangani, batemwe tozalaki mengi na tango wana. Yango lelo tozali komona ndenge nini papa Simoki Mbangu Kiangani azali kotinda biso na kati na misala. Pona botongi Yerusalemi pamba te elaka ezali soki Yerusalemi etongami biso nde tokozwa kinya. Bokomona ndenge batu bakoya kopesa maboko batu ndenge na ndenge na oyo baza bandimi te pamba te bayibete ba lobiko ezali nde awa. Yango imonani ete lobi tozalaki na milulu makasi kuna na Pioka. Tomonaki biso nyonso bapa ebele oyo bazalaki kuna. Muke oyo bazongaki mingi batikali. Pona nini bayebi likambo. Et surtout na lancement ya misala oyo ya Pioka. Mingi bayoki na histoire, mingi bamoni na miso, balandi maloba papa de Ngenda. Pioka likambo nini ezali kuna. Balali pwete bapesa mpasi na bango pa papa Simoki Mbangu Kiangani. Bapesa badoyelance na bango. Yango ni papa Simoki Mbangu Kiangani na monanite na kati na ndako Nzambe pamba te na koyamba batu nyonso wana. Po baza bato misala il faut bazonga. Oyo lisese oba kolobaka na Kikongo ezala te ete safu bino bankolo safu basafu eza kokweya oyo ekweya kawana ekoki kobikisa biso kasi bato ya musika bakolamuka tongo makasi mpo ete baya kolokota basafu wana
bino bokolamuka boye nyonso si bazwizwi bakena yango lisese wana elingi koloba ete biso moko nkolo likambo toyebi likambo kasi ndenge nini tozali kososola te likambo makasi tokozwa na esika wana oyo esalamaki lobi na ntina na mpioka tolandi mama na likambo oyo bateyi biso na tata pasteur papa esi ayebisaki biso yango na mikolo eleki ngenge papa diange nalobelaki yango suivez-moi aveuglement. Likambo wana tango papa diange nalobelaki yango na temps juste oyo ye akendaki kotala misala ya mpioka afungolaki yango na le 11 janvier 1989 tongo nsima ya libondeli bakei kuna mpona kotala na baingénieur esika barrage ekotongama mandenge mpe shit wana ezali kasi na tongo avant akende bango nyonso misato bakangi likambo yo kende na bozongi na yo soirée spirituelle ekofongwama po ete mitema ya bandimi epetwama mutu nyonso azala petwa après visite ya esika wana na mpioka na pokwa aye kosongola soirée spirituelle na le 11 janvier wana 1989 nde papa diange nalobi eke likambo oyo ekosalema bolanda biso aveuglement afandisi batambulisi ya ba mouvement nyonso na kati na Lingomba na bapasteur alobi ete misala oyo efongwami na lingi lisusu te influence na kati na bino batambolisi aboyi influence ayaluli likambo ya influence ezali nini ngai diangenda ngai motambolisi ya Lingomba na pesi bino likambo bino batambolisi ya liboso botiangona na motema na bino eke papa na bonzambe na ye atindi biso tosala boye tiango na motema na yo motambolisi yo pasteur motambulisi ya mouvement oyo nyonso ba institution da caractère Ngomba soki osali ke a influence osali négligence omemi négligence makambo mibale na biso batambulisi ozala pasteur ozala motambulisi ya mouvement ozala motambulisi ya association boye et oyo institution na kati na Lingomba omemi influence azwaki exemple ya papa Bobé et que Bobé topesi yo musala ya kodiffuser ba information nyonso makambo nyonso o biso tokobanda koloba nyonso kotika te eloko te opanza yango na mokili mobimba kasi soki osepeli na likambo wana te yo Bobé soki osepeli na likambo wana te nga mokonzi na yo na pesi okosala nini okopesa instruction
bato baza ko filmer bato baza ko enregistrer que esika wana bolekisa ngote nyonso nga naza koloba biso tozalaki batémoin toza na yango na maloba ya bakasete to bombaki azwaki exemple na papa Bobé aye kozwa exemple na papa Banimbadio na papa Nsambu oyo bazali kotambusa ba mouvement makasi eke papa Diangenda alobi boye bino batambulisi bokende koloba na bana boye kasi alobi papa alobi boye kasi bolobela go boye okomisite ndenge batindi lopa ya mokonzi na ntina ya projet Mpioka na wana 1989 explication ya papa Diangenda influence na négligence na tango wana papa atindi yo oke ko déformer message ndenge papa atindi yo ya liboso osali influence pia mibale ko sala négligence esika wana papa Mfuma Longo alobaka na batambulisi eke esika wana bosala keba biso pe bandimi tango tokoyoka yango motambulisa lobi papa alobi boye kasi tosalela boye yo mundimi pe tango oyoki ndenge wana oyokili sikoyo mokonzi na yo amotambulisi kasi olandi maloba ya papa te yango lelo yo papa Simon Kimbangu Mkiangani azali komema azali kotinda biso ndenge batata batikelaki ye eke ndenge nini akokotambulisa lingomba ndenge nini kotonga Yelusalemi po ete kinya ekota na mokili mobimba pe na kati na lingomba misala papa balobi boyeke bolingo mibeko pe misala yango pe papa Simon Kimbangu Mkiangani azali kolanda yo moko mundi misosola isika wana na kati na bolingo ozali kotosa na kati na mibeko ozali kotosa na kati na misala nde oyo lelo eye makasi misala ezali ete bikateli na bikateli wana nde nyonso wana ezali kotonga lingomba pe ezali pe kotonga Yelusalemi ezali pe kolanda bapapa ndenge batikelaki epai na ye papa Simon Kimbangu Mkiangani lelo oyo tolanda mai oyo papa atindi ngai ndenge na bandeli yango pe na tina botongi lingomba ndenge nini atindeli ngai alobi papa Mbenza aloba makambo nyonso kobosa na ata likambo moko te na tina botongi toyebi ete misala oyo toza na yango oya kala tokobosana te oyo topesemelaki surtout mémorial solo toza komona on dirait que mémorial misala eza kosalama te kasi misala ezali kosalema ndenge papa de la ville akolobaka ntango nyonso ya nkamba ete oye na Yelusalemi oye na nkamba oyo kaka na sango eke mémorial ekotongamaka kasi okomi na yo kuna te tango kobima bakotuna yo mémorial eske ekomi na niveau nini efanda nzokande kuna misala ezali kosalema koma nanu wana yo pe okomisa kombo osala po misala ezali kosalema mémorial
ezali misala ndenge eza kosalema nyonso wana ezali na botongi Yerusalemu. Makambo nyonso wana yango atindi ngai na ye kokomisa ya yambo ijiki date na biso mardi oyo ezali koya tinsani oyo tosalaki mbala eleki tomonaki misala ndenge esalemeki. Papa azongisi lisusu eke mardi le 10 mokili mobimba ejeki ntinsani esalema ndenge esalemaki mbala eleki. Mosolo nyonso wana eya na nkamba biso batambolisi bapaster baselo batambolisi na baparoise topesa maboko na bajeune ejiki na ntinsani wana pwete esalama ndenge esalamaki na mikolo eleki. Bongo nyonso wana ekoma na nkamba koreki ezali dimanche ya le 15 février na mokili mobimba esika paroisse ezali biso batambolisi topesa maboko na koreki na le 15 février dimanche tinsani esalema bino batambolisi bokozala awa na Yerusalemi mpona kokortone tinsani wana. Apaki na afki ndenge etangamaki eke lelo afki azozwa coupe ndenge akozwa coupe na ye moko papa mokonzi abula alobaki ete match retour ezali yango papa mokonzi abule ache match retour wana apaki na afki na le 1er mars. Le 1er mars match retour apaki na afki. Papa Fumalongo, papa Simon Kimbangiangani abagisi na biso batata eke apesaki bino elaka ete mokili tour à tour bosala bulembo te. Mokili tour à tour donc elakisi ete apaki oyo ezali tour na yo soki olongi te yo moko kanisa biso batata. Wana ekozala dimanche le 1er mars match retour apaki na afki batata etumatum apesi bino ete mokili tour à tour soki bolongi te bokoyeba bino moko bamama mpe baza koyoka. Nzanza longa ndenge papa apesi biso misala na kati na lingomba mobimba tobosana teke le 22 mars biso nyonso to présenter misala ndenge esalami kuna na nzanza longa. Ndenge tomonaki lobi lancement ya misala kuna na Mpioka
toyoki ndenge batangeli biso na kati na kabine kuna na papa Mukonda ekateli wana oyo bapesi biso na biso batata bamikolo $5 na bana mike $1. tososo na likambo oyo tobandalaki ete influence ezala te pe négligence ezala te. Conséquence ya influence na ya négligence biso moko tososola na esika wana. Le 17 mars fliki tobosana te eza date na biso ba préparation ezala makasi toyebi biso ba flûtiste ndenge tokosalelaka avant nanu date wana le 17 mars toyebi ete tokobongisaka mai na biso ya sima ndenge batikila biso yango mwa misala ya mike mike oyo ezali deja tobosana te. Donc bino bakonzi kuna na fliki toyeba ete mwa misala wana ya kobongisa mai ya nkamba ezali avant le 17 mars s'organiser po ete makamba mike mike wana oyo esengeli kuna na mai ya sima tokoka kobongisa. Le 22 mars ba date na biso ya mbotama ya papa Diangenda oyo topesa mala yango ezali transport protocole na SPC. Ba fête na biso nyonso wana elingi koloba te eke ndenge bakatelaki biso na nzanza longa eke kuna misala ekangami organisation. Pe milulu na biso nyonso na soki eleki avant le 6 avril toyebi ete présentation le 22 mars na misala na biso ya nzanza longa pe mbala moko na préparation ya le 6 avril batambolisi. Influence ezala te pe négligence ezala te. Wana insistance ya makambo nyonso oyo papa Fumwalongo, papa Simon Kimbangu Kiangani atindinga na ya kokomisa na mokolo na lelo. Ye alobi na sukete tozala bana ya botosi na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwa tata molimo santo. Amen. Pika twakubike no moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa sedeto muzola kwa seye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela